Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On a méditation, na biso, na tongo, na lopotokota, na partage, toko bonde, la Père éternel, nous te glorifions, nous te louons. Totiki journal, le na maboko, na yo Père céleste. Yo obana na biso, e bandelipe souka, Seigneur. To baby si puissance, nous na ténèbres, nous sur la sorcellerie, envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, soit contrôle du début à la fin. Et que moutounyo so ayoka, lilobana yo, parce que Bible bi, otinde ki lobana yo, pe lilobana yo, e kangolaki. O ezali Yesu Masia. Papa, to baby si nyonso bokeseni na kombo na Yesu Masia, to élevé kombo ya Père éternel, likolo na nyonso pe bisika nyonso. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na méditation na biso na tongo na lelo potokota na partage toko kende ka ande mo mesano nde tozo tanga. To kende na lombango na livre kaka ya Lévitique, toza na Lévitique 14. Lévitique 14 toza na Lévitique 14, tokotanga awa, verset non. Tozana Lévitique 15. Lévitique 15, tozana verset premier. Titre nabiso eza l'état d'impureté de l'homme et de la femme. État, il y a impureté. Il y a donc muto akomi bosoto. Il y a moi sito et mobile. Éternel dit à Moïse et à Aaron, transmettez ces instructions aux Israélites. Tout homme qui a une blénorragie, et par la même impure, il est impur à cause de sa blénorragie. Que son corps laisse couler l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements. Lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assit sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son corps, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Il crachera sur un homme pur. Cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute salle sur laquelle il voyagera sera impure. Si quelqu'un touche un objet qui a été sous lui, il sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un porte un tel objet, il lavera ses vêtements et lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. S'il touche quelqu'un sans être lavé les mains dans l'eau, cette personne lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qu'il touchera sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comportera encore 7 jours pour sa purification. Puis lavera ses vêtements, lavera son corps avec l'eau vive et il sera pur. 7e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, ira devant l'Éternel. Alléluia. Bandeko, pour vous dire que babandeki ko mona pasi tangu nanu grâce yete. Batu babandeki ko mona pasi. Ezaki likambo mukie ata mwasi azomona ka ba écoulement na ye oyo azomona ka ba période na ye. To awuti ko bota. Soki kaka azo perdre sang. Makile ezaki loko moko soki mutu azo perdre ango. Donc ba cérémonie donc akoki ko toucher le côté. Même vase oyo etongami na mabele. Soki asimbi yango fo ba buka vase wana. Mo siko tolo basiko e bongo basio ba monaka mwana mwa ba bande ko mona pasi ndenge nini. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ.
Gloire soit rendue à Dieu. Que lelo yo basi yo bazo sala bécoulement, basi yo bazo sala ba hémorragie. Basi wana lelo bazo zalata sauver. Bapota o ezotanga makila. Batu nyonso bazotanga makila sikoyo baza susu na droit ya kozala rejeté te écarté te de la société. Bandeko poani tondima te grâce au Yesu Masia yeli biso. Pona nini tokumisa kombo ya Yesu Masia te. Pona nini tondima te ke rideau ya lie tresa na rideau ya lie san epasukaki. Pona nini tokondima ke okomi na accès ya kobondela nzambe pe nzambe ayoka yo. Bandeko ya moko esalaka découragement. Ozomona makambo yo zobondela nete ezosimba te. Posa no kubomona kako benga pasteur aya. Eza pe mabeto bengi pasteur pa bondeli. Omoni ke changement ezate. Eloko ezali kaka. Silence na eza absence na ete. Tango biso tomonaka to suki. Tango biso tomonaka neti te. Ndeko nanga kanisa misala ka Yesu Masia saki ne kulusu. Place aux gens nazomona que ozo comprendre que suki. Ozo comprendre que rien ne marche. Mozo lota kaka bandoto ya mabe. Nzamba za kolakisa yo tala likambo boye tala likambo bo azo lakisa yo na mobali no azo lakisa yo na mwasi na azo lakisa yo na bana na azo lakisa yo na ba voisin. Ndeko nanga yi kaka piko na mabondeli. Eloko moko yo kotiana mutu toza na tangwa grâce. Eloko moko kotiana mutu vana na kiti ya kimia. Yesu Masia aza molongi pe asi alonga. Donc biso toza ko bunda susu. Pona victoire te metozo bunda toza na victoire na biso. Donc tokomi siko ko défendre ba territoire na biso. Oyo tosi to gagner mo inisata na boto la lisusu te. Donc toza ko bunda na kati ya victoire ndeko na ngai. Na tango noso mikakatano ba problème ezo la biso toza su na tango ya Lévitique te. Ok, ba yebisa ok soko pesi 10 minde makambo wane sili non. Na pekisi mutu te. Mais ok te ba yebisa ok soki ndo pesi offrande. Ndenge babande ko pesa nde makambo no nyonso esili te. Makambo wana nyonso Yesu yaki kokokisa yango na croix. Toza sous na condamnation ya kofutaka te ozali na ba période na yo il faut eloko nyonso ko simbe komi impur. Yesu Masia asa purifier biso na makila na ye. Ye moko asalaki déjà écoulement de sang. Asa asalaki écoulement de sang. Alors il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Alléluia. Asa purifier qui déjà bon moi na biso. Toza lisusu ba oyo te soki to simbi eloko boye komi impur, soki to toucher bato komi impur, soki to koti na ndako mutu to komi ba impur. Toza siko bato tozo kende ko pesa nde pureté. Toza bato tozo kende nde ko pambola. Toza susu bato na libabete. Atako to botamaki na ba famille oyo bondoke ezalaki ebele biso siko nzamba telemisi biso lokola ba Moïse nzamba telemisi biso lokola Belia potoke de kokota na ba famille moko boye po biso to éclairer mwinda moko boye ya solo bitumbe kozala bako tikela yo espace te mais biso to yebe loko moko Yesu Masia alonga yo lelo soki do saka ba sacrifice oyo. Oh, ndenge ezali bo biso noko na biso topesa kaye taba soki opesi taba te makambo na yo ekobonga te. Biso ndenge tozali bongo pozwa vie sauve ezaka pona libala na ngai wana papa na ngai alataki ya banko cité yango nazo kobota te. Ezaka kate pona libala na ngai ndenge nazo sala ba fausse couche ezaka ponoko alataki sapatu te. Ya solo que le mariage soit honoré de tous. Et bon, on a mabala msusu et balama. Tala no ba paye msusu ba bala na katocha na entre nous yakato vanda. Ba simba kabana ndenge nini. Papa pesa pesa azwa pesa pa tout. Papa pe noko pe alata veste te. Tata moi si pas azwa tabate. Ndenge nini ba bango bazo boto mona 5 6 bana kutu bazo zanga ne loko kolia. Ezate na tindi batu te bakende osala makambo wana me eza pona kolakisa ke grâce ya Yesu Masia ngolu biso moko bana nzambe futo koma na foi il faut koma capable tout le bate umeli eza pasi bande kolanga nga mo pe yela kanga mais il faut tout le bakate umeli nazane eliki donc nzamba lika eliki wana kondima wana ke ya longa alingi ka to bimise molongi
nde wana tokomona makambo nyonso ya bomoi na biso ekochange mpo aza mpe molongi alika to reconnaître misala na ye asalaki silence na ye eza absence na ye te ndeko yo wana bandi kokanisa nakende mboka nakende basukola yango oza kozonga kaka na Lévitique oza kozonga kaka na ntango ya loi oza kozonga kaka ntango nzambe abandi koloba bato basala bikelakela nzambe asala longwe na makambo wana sikoyo ekomi bato ya misala mabe oyo base déguisé en pasteur oyo base déguisé au prophète bango moto bazoya kosala babiloko wana bien aimé toboyi te soki mabe eza okoki obongisa yango mpe na libota me ekoma ya baseremonie te ekoma ya baseremonie te oyo likambo oyo soki lelo nazopambolama te eza mpo voisin akangelanga motema soki akangela motema kofungola na nkombo na Yesu soki akangela motema kende na ye Bible il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ biso bato toza na Jésus-Christ famille okokondane lisusu te biso Yesu Masiya asopaki makila makila oyo yo monaki ke mama to papa ngana nasopaki makila po yo botama Yesu Masiya asopaki makila po to botama lisusu ye moka lobi azotuna Nicodème est-ce que yebi mbotama ya mibale alléluia gloire soit rendue à Jésus-Christ po mbotama ya mibale ezali mbotama ya mibale ezali renaître de nouveau ata papa mama yo bota kingo zalaki sorcière ngai fona renaître de nouveau siko lokola na bota mili susu ya sika nazali susu mwana na bino te oyo bino bozalaki na pouvoir sur ye pour la maternité mais naza siko na maternité ya Yesu Masiya ekomi différent yo nanga même papa to mama botanga na mokili oyo tozali na maternité wana. Alléluia. Mokonzi na biso Yesu Masiya. Oya yaki na loi ya semence. Alobi mutu nyonso asali bino allez multiplier vous remplissez la terre. Yo pe babota ki yo papa na mama. Yo pe babota ki yo papa koko nanga yo po botinga pe na kobota. Ezali loi mutu apesa ki loi ya semence. Alobi tango kaka mokili ezali tongo na butu ezali semence ekozala. Bandunde banda kobota, banyama bakobota, multiplication loi ya multiplication. Eza papa na mama na yo te. Oyo basalaki yango eza na mutu moko alobaki mais quand même na leko nyonso ki leadership ezalaka apesa ki bango bokonzi mais soki bango bakena bokonzi wana na molili ayo kende na lumière soki bango bakena bokonzi wana na molili yo zonga epa ya mutu apesa ki bokonzi parce que yaza na lumière oke koyebisa ye papa bien sûr opesa ki nga ba parents oyo mais papa bien sûr opesa ki nga ba tante oyo ba noko oyo mais tala ki soloka tala injustice tala siko bango balingi biso to sala loi ya semence te tala ndenge baza ko bloquer balingi te bénédiction misala na ona ko ekokisama ya kotelema ya kotelema ko juger bango ça ne sert à rien yo ke ne ko gange pa na bango na longi bino na kombo na Yesu non restez calme restez zen calme Éternel combattra pour toi yo nyonga bango kana mabondeli bandaka kotia bango na mabondeli tangaka bakombo na bango tikaka bango na maboko ya Yesu kendaka na mandat d'amener kendaka kofunda bango kendaka kobelela na kombo na bango kendaka kolukela bango délivrance kendaka koloba na Nzambe soki balingi kobongwa mate Nzambe sala justice na yo soki balingi kobongwa na te Nzambe yo mutokelaki biso otali moinguna Satana kangi biso okelaki Adam na Eve yo lobite Satana kozwa bana nga boyete na kosala nako postérité ya mwasi ekoya ko niata yo postérité ya mwasi ekoya ko niata yo Yesu Masiya azako ya po yo linga ikotika biso te na maboko ya Satana alors ba papa na ba mama ba boti biso balingi kotika biso na maboko ya Satana na lobi soki ozana ba parents ya mabe ba parents nyonso te bandeko botika ba pe ko kansela ba boti na bino to lobi kaka ndenge nini okoki ko se défendre oloke na kokopesa bantaba oloke na kosala cérémonie kokwa kotisio na sama kola bimisio wana eza ba malédiction mususu oloke ndaka tokena ke no sukolo na mai ya fève na longola botutu wana non. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Ndeko langa tozala mayele tokende nango na Yesu makambo oyo za nango toko continuer lisu bandeko langa toko lobela to lakisi tactique nini ya kobondela ole osala ka ba sacrifice ebele na ebele Nzambe apambola biso.